pour Martyr sozi pelouse et bandaka soki awe surtout moi quelque part ah ça va 3 fois ça va 3 fois mususu bazolo bageno mokondi donc ba agobeta ngoye mokote yango moni asangani kaka na mama na bango oyo biso to beza contrat à quoi le côté surtout buka ba mbujima it ouais ngala yebi go mbujima ikasha est-ce que ba yebi mbujima it ça combien de places ça peut être quelques mille places. Mais oui. Mais tu bêtes 150 000 places. Ouais. Et ça, 150 000 personnes. Nde ba kota na. Alobi mais ezanini. Ezanini yango tomoni na kata affiche tomoni maman na biso rebochulo tomoni mokonzi non c'est bi. Parce que ngaba comme c'est la biso nini molobeli njori. Yo siko bête la biso li solo pour faire comprendre ba griffe du tigre na ba la la bonne musique na ba fan ya mbote musique ya maman na biso rebochulo. Oh, eloko les affrontements. Les affrontements a tolongena makambo ya ndako. Ndenge zalaka mère na biso, bébé na biso de elongwe bongo. Et comme so affrontement mbote musique na fo Congo. Mère alobi a ko barrer biso mukola donc toza droit na erreur te. To bongami penza bien parce que mère a kanela biso makasi. Mais nazo ebisa yo ko batomele balobaka ba sous-estimant anniversaire te. On est à Afrique comme ça va sur na ba itina ngome. Ke ba pe mukaji pas ça. Il faut koyeba pour na minute oyo. Les artistes moko ya mwasi azo beta koleka. Toko négliger combat oyo te za combat moko ya makasi po mère yo moko yebi. Neti so na ba biloko ne ba mamu weto muka ba biloko wana etombola pe batu makasi. Comment na yebi na kata makambo yo nenga na yebeli donc afro Congo na mbote musique na yebeli libota donc na yebi ke makambo yo kosuka wate. Bato ba sondie kosuka msusu na bato mo lobeli njori. Bato ba samsu suka msusu na kwa splash ceux qui va mettre dans les styles matumbo yo continue tina ndaku. Donc nazo loba mesko yo ngona ozomona na makambo. Pondo ozomona na ba fan bazo somba ba biye ba ndani bazo somba ba biye ko leka baninga. Te pona kosomba ya biye biso toleki. Wana penza toko bomba te. Biso tole parce que na moni ba griffe ba somba biye ba $25 ya VIP. On dirait ba tikeli biye ba $5 ba $10 ba tikeli mère. Do yo ngolo ba geda mama na biso rebo chulo. Do yenda sabo mo seka somine ka ba biye ba $5 kaka ba fan ba somba biye. Te ba fan na ye eloko na remarquer za ba fan ya mère ya mbote musique. Ba payer ka biloko ya ba $5, $10. Mais ba griffe na moni ka ba tombo ki na ba 25. Elle est qui deux ou 3 fois. 2 ou 3 fois. Et puis, ceux qui placent le sali débordement, c'est que tout, ils ont martyr mobile. Donc, pour la money place, donc, Nathalie, donc, ils ont à peu près martyr. Monica martyr, c'est tondi pour tout. Sans que tout soit pelouse. Ils ont borné. Mais bato yo bigaka donc ngamona yebike no mukonza sala makambo na ye mopesi makambo yena lakisa ki ba jeune terrain GD alinga ba jeune ba fumwa lelo batomboki batombo ma lakisi bango terrain GD batomboki na GD et puis ba sala la promotion ko to biso to sala te ya zamola gisinzela c'est toujours normal donc et puis bakolanda wa omoni loko to sala o bakoya ko senga c'est normal ya za les guides za ona pona ko lakisa nzela na ba jeune azana pona ba jeune ba fumwa mapo lelo o ezalaki parce que mon jeune penazo sala musique azovana na ndako bien ta chambre ça nous c'était les hommes so batu bazakana mo ignorance bébé chanda toko ignorer te asala ne ba explain na ye mais faut koyeba azakana groupe na yete abana ko travailler na papa na ye mais puis na âge ni bébé chanda na ko sala makambu na papa na ye voilà bébé chanda na conscience oya leader tigre eza différent parce que eza groupe na ye moko et puis yemoko azan au four et moulin. Mais Nabia, le mot le bien na martelé sur yango. Est-ce que bébé Chanda vraiment bébé Chanda ça logo on au salle mais est-ce que bébé Chanda ça qui n'a pas mot à dire. Ala yi mutu bazo conduire. Voilà. Na sima ya mutu. So oyo leader yemoko azo sala makambo. Ouais. Et puis bébé Chanda banomina yewa. Te omoni na minute oyo to ko sala Toko beta masolo vraiment bébé Chandaté à salaki na makambo na époque na ye na comparer te pour la éclaircir kaka batu na comprendre côté wana molobeli njori pour la éclaircir kaka batu ba yebake bakoki jamais ko tala ba exploit ya monodoy ba 500 ngona wa bébé Chanda po monodoy azo sala ngo consciemment azo pona ba biloko ya lingi azo pona nzelo ya lingi azo kuma banzembo na ye sake mutu moko atindika ye wana ndesko bo compagnie ba gifu nde ba leke belé place wana ngana yebige muka international na ba hit
biso na Afrique Congo toza na baite belé mais mukaji international azana babiloko eloko na ye nyonso abeta ezalaka hit nga mosiko nazo mituna siko oza ndenge nini bon eza kaka fora ti oni babiloko vie na biso bajibe na baweka basala bafora wana so nazobangaka ndule ekokende ti ntongo nazobanga nga nazotinga mpe nayeba biloko mo oza ndenge nini oloka boye o donc monado ya mati boye bokonzi nyonso mati bato baomosengela mama rebo bima omoyo mama rebo mati bato baomosengela bokonzi bima siko nazoyeba te oza ndenge nini mama wa taifa Jika TV. na Molobeli Njori na profiter encore na pesa bonjour na bambote na ngabele bonjour bonsoir na mon compte na bien le terminateur de la musique africaine commandant libération de la musique congolaise l'homme de mission impossible mon adore leader Innocent Tigre fresh boy maître de la 20e chambre de Shaolin David secret sous la section musique à Congo pourquoi pas na pesa encore mbote na on a bien professionnel et big manager puisque donc serveuse au sala kaka et Achille Balumi nzambe ba réalisateur Jizo nzambe ya musique bino moko bozomona tozana kwa special donc événement oyo nanu ezalate donc papa na maman bato assisté basangani pona ba pesa makambu donc nanu ezalate et yango toza awa na kwa special pona kolagisa bato esika makambu ko sale mato lagisa bato esika oyo to koningisa oyo to ko bouger mokili oyo to ko bouger Kinshasa et nazanga moko te na asirge na sima caméra Fabrice Manda ko sunganga pote ala kisangai Molobeli Njori mbote Molobeli Njori mbote José Kingakati Kingakati ya ba griffe yeyo avec Molobeli Atongo griffe du tigre Atongo bango balalaki tozaki déjà ba griffe wana na profiter nanu kopesa mbote na mon boss Inos Bitigre le ballon de la musique africaine leader moko mitu kebele ba voiture ebele mapango ebele ba contre ebele ba concert ebele ba voyage ebele moi si kitoko mwana kitoko. Sans oublier Big Manager, les cerveaux moteurs, nous avons un contrat, 10 ans au service de musique africaine, Toto chez moi, les rassembleurs de tous les équipes du Tigre Monde, c'est boss, Junior Birero, Bambote Nabino. Donc, Abino Molobeli Njori, donc, Yohana, Tozane, Molobeli Njori, événement, en tout cas, vraiment, se poser la question, Malobi, mais Ezanini. Eza nini yango tomoni na kata affiche tomoni mama na biso rebo chulo tomoni mokonzi non sebi baso linga ba komisela biso nini Molobeli Njori yo siko betela biso lisolo pour faire comprendre ba griffe du tigre na bana muka la bonne musique na ba fan ya mbote musique ya mama na biso rebo chulo eloko eza fondement atolonga na makambo ya ndako ndenge ezalaka mère na biso bébé na biso do elongwe bongo ekomiso affrontement mbote musique na fo Congo mère alobi akobare biso mokolo na don toza droit na erreur te tobongami mpenza bien parce que mère akanela biso makasi mais nazoyebisa yo mpo bato ebele balobaka basous-estimaka anniversaire te onde eza wana Afrique Congo ezaka basire na baiti nango mais keba mpe mukaifa koyeba mpo na minute oyo eza na artiste moko ya mwasi azobeta koleka mère te mère mpe azomata makasi tokoki ko négliger combat oto po ba griffe du tigre bazolo ba geno mokonza bandakala toko négliger combat oto za combat moko ya makasi po mère yo moko yebi neti so ena ba biloko ne ba mamu weto muka ba biloko wana etombola pe bato makasi ponga na yebi na kata makambo yo nenga na yebeli donc Afrique Congo na mbote musique ne na yebeli libota donc na yebi ke makambo yo kosuka wate bato basondie kosuka msusu na pardon Molobeli Njori bato bazamsu esuka msusu na kwa splash soki babeti ndu lesili matumbo yo continue tina ndaku donc nazoloba mesko yo wana ozomondela makambo mpo ozomondela bafani bazosomba babiye bandani bazosomba babiye koleka baninga te mpona kosomba ya biye biso toleki wana mpenza tokobomba te biso tole parce que na moni ba griffe basombaka biye ya ba $25 ya VIP on dirait batikeli billet ba $5 ba $10 batikeli mère donc ngolo bagenda mama na biso rebo chulo no yena sabo moseka semine ka billet ba $5 kaka ba fani basomba billet te ba fani na ye eloko na remarquer za ba fani ya mère ya mbote musique ba opeka biloko ya ba
5 $, 10 $. Mais ba griffe na moninga ba tomboki na ba 25 $. Na ebite et puis place on a mona muke. Place ba chez VIP eza muke mais nazo banga. Na kasa ngolo ba ke no esika donc ba robete eza muke pona mona. Esika eza munene ele qui eza ba 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois. Et puis ceux qui place le sali débordement c'est que tout eza martyr mobile. Donc pour la moni place en donc na tali yango donc eza à peu près martyr. Monica martyr c'est tondi pour tout. Sans que to cha pelouse. Eza boro. Ah mais ba do yebiga donc ngamona yebige no mo sala makamu na ye mo pesi makamu yena lakisa ki ba jeune terrain GD alinga ba jeune ba fumwa. Lelo ba tomboki. Ba tombwa malaki bango terrain GD. Lelo ba tomboki na GD puis ba sala la promotion ko biso to sala te. Ya zamola gisinzela c'est toujours normal. Donc et puis ba kolanda wa omoni leko to sala o. Bakoya ko senga. C'est normal ya za les guides za ona pona ko la gisinzela na ba jeune. Azana pour la chaîne ba fumwa po lelo o ezalaki passion mona jeune pendant tout ça la musique azovana na ndako bien ta chambre restaurant ça la bien ezalaki passe donc jeune voilà jeune artiste asomba pe moi car moko ya 200 000 voilà 200 000 balles 200 000 na kala ezalaki jeune atambo atana IST boy eza parce que to yebi bato musique bato basala la musique donc o ba yoko la musique ya ba ko banda ba 97 si to comme na ba 2008 ba 2008 pour 2010 wana nde makambo banda ko changer ba yebi commanding makambo ezalaki da passe ezalaki na musique mais grâce à ba monodo leader bazo ya wana bazo fongola je ba jeune ba mo signer pe ba contrat au moni que dans ba musicien ben ba jeune pe lelo azo signer contrat pe ya kasha munene ouais nazo betana nous certains lelo mso batu bazaka na mo ignorance bébé chanda toko ignorer te asala ne ba explain na ye mais faut ko yeba azaka na groupe na yete ouais abana ko travailler na papa na ye mais puis na âge line bébé chanda na ko sala makambu na papa na ye voilà bébé chanda na conscience oya leader tigre eza différent parce que eza groupe na ye moko et puis ye moko azan au four et moulin mais na bien le moko no biana na marteler sur yango est-ce que bébé chanda vraiment bébé chanda za loko wana au salima wana est-ce que bébé chanda za na ba mot à dire ala ye mutu bazo conduire voilà na sima ya mutu so oyo leader ye moko azo sala makambo ouais et puis bébé chanda banomina ye wa te omoni na minute oyo to ko sala to ko beta ma solo vraiment bébé chanda te asala ki na makambo na époque na ye na comparer te pour la éclaircir ka batu na comprendre ko tana mo lobeli njongi pour la éclaircir ka batu ba yeba ke ba ko ki jamais ko tala ba exploit ya monodoy ba 500 ngona wa bébé chanda po monodoy azo sala ngo consciemment azo pona ba biloko ya lingi azo pona nzelo ya lingi azo kuma banzembo na ye ça que mutu moko atindika ye moko et puis voilà quoi voilà donc c'est un peu ça pour la kola musabatu mingi dozo vendre la mingi makambo etali événement oyo voilà mais tu ko éviter mais maman ninga zo kendele mbote musique na Afro Congo mais na éviter beaucoup pesa ba griffe teni bala ta pour bala tseke baleke belé to ndenge nini bon ba griffe bango moko bamona na kanano po o mona jeune moko ya Bogar po ba griffe bango so pana so ka muka jamati ka boye ba griffe ba côté kuna mais na ebi ba griffe bazaka ba belia minu mibale po ba balanda ka mamo ba balinga pe mère makasi o mona ba ko chape mo lo yenge ko te mère mais air sko leader akumata wana nde kozala penza différence ezala bako ignorer te soki mère abeti bako sepela na bango mais différence emona na soki leader amati omona ka esengo changer et comme so ya ndenge mususu wana nde sko bo compagnie ba gifu nde baleke belé place wana na ebige muka international na ba hit ba biso na Afro Congo tozana ba hit belé mais muka international azana ba biloko eloko na ye nyonso abeta ezaka hit ngamo siko nazo mituna siko oza ndenge nini bon eza kaka fora oni ba biloko ba viena biso ba JB na ba wera basala ba fora wana so nazo banga ke ndule ko kende titongo te nazo nazo tuna nazo banga ngana nazo ngapena ye ba biloko mo oza ndenge nini oyo ka boye o donc modo ya mati boye bo continuer sa mati bato ba mo sengela mama rebo bima o mo mama rebo mati bato ba mo sengela bo kondi bima so nazo ba te oza ndenge nini o ngana yebi mera ko bana mera azonga boni so pera mati mera azonga wana na yebi
ya solo mais azonga mais ça ya molobeli to kitaka na totala na esika makambo ko salema esika masolo ezali parce que tongolo baka boete ça pourtant ko bamona pe place ntango bazokanisa eza place moko ya moke eza place moko neti bamikate te o mikate te mama na place eza terrain ya monene ndenge ozomona boye natalaki yango en tout cas vraiment nazwaki ntan ya kotala yango soki parti oyo okabolika awa gdt mais oui eza 3 fois mais oui 3 fois gd oui mais oui ngamona nazwaki ntan ya kotala yango j'ai compris que awa eza komisa même ba 4 terrains 5 terrains mais oui eza vraiment monene eza monene makasi nayebi te mokonzi na kati nango mpe eleki kati ya martyr pour martyr soki pelouse ebandaka soki awa esuki mwa quelque part awa eza ba 3 fois eza ba 3 fois mosusu bazolobake no mokonzi donc akobeta yango ye moko te yango moni asangani kaka na mama na bango oyo biso tolobi eza contrat eloko te so tobuka bambujimai ti est-ce bato bayebi mbujimai eza combien de place quelques mille places. Mais oui. Mais tu bêtes 150 000 places. Ouais. 150 000 personnes. Nde ba kota na concert wana. Mais ezalaki stade moko ya ba 35 000 ou 45 000 places. En tout cas vraiment sika oyo nazoyebisa yo molobeli njori tala na no terrain. Eza munene mais toyebi na yebi force ya artiste et na yebi tous les deux force ya artiste mi balé wana o tozana bango bongo mokonzi nosbi na mama na biso rebo chulo toyebi ni ba force wana toyebi ke place o pona bango eza mukie toyebi ke eza mukie oh eza deux fois GD mais oui deux fois GD et l'équipe munene makasi voilà donc en tout cas bana ki na osenga na Fabrice Manda donc c'est la biso caméra koto en tout cas bana ki bino mo bozomona en tout cas événement ezaka ka moko le 26 komisa motema na yote okene no bikenda te po awa ndesika makambo ezali awa ndesika makambo ebandaka awa ndesika bato basepela et samedi musala ezala voilà musala ekozala te nayebi si c'est grâce à molodo eke bana bazwi beexeta mais oui bana bana komitungisama balobi tokosala ndenge nini te papa na biso donc bakoya nde kosepela awa ayebisi bango bato nakobimisela bino le 21 po boya kofete le 26 awa sikoyo yango wana donc bana nyonso to ya l'exeta balobi bakoya kofete awa bakoya ba mama na biso bakoya ba papa na biso bayoka muziki molobeli njori en tout cas bato bazoloba mpona makambo etali ye mosusu balibaya bamakambo ebelebele eza nini makambo libala oyo nache libaya bato bazoloba kaka bato bazoloba bamisusu baza wana banini babio tokosomba babie tokotumba yango kosala te wana babiloko wana baza na baartiste basala ya biloko wana inosbi alingami trop eza na fan moko akokoto omoni bafan na bango baza bagriffe mais babatamaka kaka mwa nsima na bango mpona kolia bango mbongo balia bango mbongo mais bango tu baza bagriffe baoza munene griffe moko te fan moko te akokotumba biye ya inosbi wana na boyango po bango balobi yo ndeza wana badini tokosomba babiye wana tokotumba ngo te mutu moko akotumba biye te bango nde bazoba omoni eloko eza défi ndenge tozobeta yango kangaka date ya lelo okomona bato ebele bakobanda koannonce bakoya konégocie awa parce que na se renseignaki awa na mekaki mpe kosolola na bakonzi ya awa bayebisi ngai bato nyonso presque bato ebele babeta awa en tout cas bato baexcuse ngai balimbisa nga vraiment parce que bato ebele babeta awa vraiment ezalaki mwa boye mpona respect ya baartiste en fait mpona respect ya baartiste eza vérité so moto alobi vérité abomi yo te afimi yo te yango mpe balingi molodo asala bon omoni bango moko même temps babengisi molodo bayebi ke place oyo ekodéborde bayebi capacité na ye so otali me promotion bazosalela ye omona différence ezali et puis combien ya basponsor bazwi basponsor ebele mpona nini elongi kaka batie na fiche wana ya leader ndo moni bakoka kola baye nini o nini all the cola Africell na moni Africell Africell baye et puis tozana tembe kutu koloba te wana kutu wana ya tongo
wana ya tongo do azanga raté namoni ba chaîne pebele ba chaîne pebele ba chaîne TV ba chaîne internet boso zana makambo po ba yebi ke billet écouter kama pe ezote kama makasi yango wana ba sponsor wana ba yaki ebele mina na comprendre raté namona na mambo etali molodoi et bato ebele bato ba internet bato ba réseaux sociaux plus ba betaka ngu kareza radi ya en fait bon omoni mboka na biso média nde bebi média na biso ekomi na problème makasi parce que tokomi kaka chroniqueur ya mutu boye chroniqueuse ya mutu boye donc média na biso eza susu au milieu du village te yango na tozobimisa biloko po mona yango batiata na TV c'est tout un problème mais est-ce que le ozoka musanga eza que tant bino bozo sala bongo komi chroniqueuse ya mutu boye chroniqueur ya mutu boye toujours pour ma culture mais musique ngo pe nazomona bato ngo pe bazolanda ba chroniqueur ya mutu boye mutu ngo pe boye azobimisa pe ba musicien te azobimisa mutu c'est pourquoi ozomona musique na biso nzambe soki kaka atomboli yo esili ata mutu asali ndenge nini parce que ebele ba campagne basaleli ya biso c'est que modo azapi na kombati makasi wana mutu to na mwana muke ayebi po bakombe makambo ebele leka na internet tala neti conseil na biso ya Goma namoni pe na ouais na mama to beti mbujima il plein il faut to tourner sur Goma mama Goma tout ba stade nde sila kaka boye ba betela même pas du solo nango babangaki bayebi ke soki nozbi atondi sur Goma après to kangi stade mususu bango ba perdre place namoni pe que toza nominé na trace na trace award mais après siko namoni ba message mususu ba komeli ngai en tout cas kinga kati est-ce que bozo tika mokonza kende kuna na Kigali e koza suma kelele te po bango balingaka te molobe balingaka te o eloko mo ya Kigali biloko mo abongo eza nini kasi eza nini moni ke na seki moni ke na seki parce que bango balobaki mingi babimisaki makambo boye akomi mutu ya kuna akebeta kuna ndenge nini so ta banomine na mutu na bango banomine kuna bachango sujet te ndenge nini makambo ya kozala Rwanda bimite est-ce que omoni makambo Kigali yango omoni yango ndenge nini kasi mais eza award batali ke na album to ebima album ebeta makasi eza pe na banzembo ya bien ya kitoko ebeta pe ba eza na performance ya makasi batali Mortel 06 so totali pe même tokendeka na logique ndenge batie bango ke live mais côté live wana penza wana lest nandimi yango te afuko ngo live eza bilo mo so nandimi neti live oba nominé bango wana bazokamwa parce que live oba nominé bango wana neti ya wapi live nini penza mutu wana penza beti boye bako nominé azela ngo petro bon ngana ko préférer plus penza to simba kaka biso parce que biso tozana makambo ebele tokoza na ba titre na biso monter aussi to lobela to na ba single na biso to lobela la ezebele yangana album na biso za nominé titre ba na ko se déranger plus na mona ki be Fabrice Manda lobaki makambo ngo pona makambo etali Kigali en tout cas Kigali te tokoza na biso trophée wana wana etali biso te o eza musique eza na frontière te eza te ke Rwanda moko boye parce que toza en bon terme te na bango ayoka Mortel 06 te mais après tout pe mokonza za politicien te aza politique aza pe politicien te voilà nini ekanga ke po mutu ayoka Mortel 06 kuna parce que to mona ki pe on dirait ba basketteur na biso bauti kuna bazaki kuna pona balobi te pona ebele kutu bapesi déjà leader raison même mokonzi ya mboka alobaki yango mais est-ce qu'on a linga piste na toucher les sous-soni na toucher parce que na mona ki mokonzi ko kende libanda na mona ko toucher moi ba featuring ko sala ko clipper ba nzembo misusu oyo tisiko toza na nzala na yango azo pesa biso yango te donc makanisi eza nini kasi bon moni tumuna kina yemi moni bato ebele banviaka nanu Afro Congo ekotana na babiloko na bango yango moni ba artiste ebele bazo solliciter beat oyo leader na biso abetaka etushaka mitema ya bato ebele monika featuring oyo Inosbi azobeta na Yemi Alade je te jure album wana ekanga Nigeria mobimbe ekangi monde mais eza album na biso te eza eloko na ye ya Yemi Alade abengisi leader po ayebi ye déjà abeta danse na biso te biso tobimisa yo pe abina déjà danse na biso na nzembo na ye anviaka déjà biso
maman na lobela ba batela nga tembe bayebi kolo ba bazo changa eza ignorance bayebi changa ba doute bazo lo ba yolinga kolo ba ta ba flash ba nini or biso pa na biso donc pese lengele kakate suko nazo linga voilà nazo linga na ye ba penda makambo wana po ba fit ezebele mokonzi tovanda ki boye pa mokonzi toki na pison tovandi pa mokonzi toki bizu ba po soko vandi lelo na ba bar na ba boîte na ba place ya bien ba place oyo musique esalemaka bien ba place oyo bizuba ezanga te la bonne musique na statistique okoyoka ba flex okoyoka ba makambo ebele okoyoka ba muselu okoyoka ba nani remix okoyoka ba biloko ebele ba kiss eza wana et puis namoni pe sikoyo eloko mo bato baleli lisusu balobi na pardon na poser ngo pardon soki na poser ngo te en tout cas vraiment ba grippe critique ba kosepela te na ngai bato ba s'inquiéter pour na makambo etalaki toza na kwa spèche bana moto moni ka tumungu mokinza se retrouver na Guinée bon wana ba surprise moni mokonzi ya mboka kuna nani papa na biso na kombo kiminga obiange alingaka surtout anniversaire na ye ou bien ya mama Afro Congo ezala wana yo moko monaki so ambiance ezalaki wana wana mokonzi azwaki coup de fil moko ya vite fait aye kaka asepelisi mama azoni et puis ya blague était jet et aller retour oui non ce qu'on a kamora bien pour ce hôtel ba ndenge mokonzi avandela ka kuna na ba contrat na yeso hôtel ba logement na ba makambo belé mais différence ezala kamora ndinga umela ka te mais bato même batuni ngai jour mususu web singa mais mokonzi ça nesi bango za na Paris akendaki erni ezaka oyo liboso wana to na c'était bon mibale akendaki na ye mpona makambo etali koklipe nzembo na ye na emi alade yesolo mokonzi aumelaka te baplace ça professionnalisme oyo eza dini na foko eza koloka soza leader faut zala pe bien entouré moni soki oza entouré na bato mayele kosala pe babiloko moko professionnel yangano moni bato mosusu baza rate bavole bato mosusu bazokangama kuna bakomi odiembela bavole mosusu ifo bakita babraza po baya boye mais mokonzi azwaka direct mpo na nini aza na baprofessionnel autour na ye et puis mutu wana ozomona big manager na benga ye cerveau moteur pamba te aza na mutu ezotravaille lokola ordinateur ayebi ndenge nini ya kosigne et puis ntango azosigne contrat na ye fo bayeba nano bazologe leader wapi yango nomonaka partout leader akendaka aza bien logé na hôtel moko pe ya cher bazolo ba contrat wana eza coterie eza na onga bato na bango ka nde basolaka na bango bato na bango ba famille ka nde basungaka bango po bazo ba contrat wana nazo comprendre te Guinée na Congo relation eza wana famille ekouta nanu wapi yebisanga nanu balobi kaka ye tie moni babengaki ba place babengaki wana président plus babengaka plus pona makambo etali bakindeko kaka ya kifamille président ayoka Afro Congo ayoka Afro Congo yango wana balinga biso trop poso moni même nde tosinyaka ba caché na biso sima po to éviter son wana ndenge tosinyaka pe ba caché TV news na biso différence ezalaka tozwaka ndenge moko na bato nyonso te même si tokendaki bato mosusu mpe bazalaki mais bazalaki loge wapi biso tozalaki wapi yango jour wana namonaki na conférence namoni bato bazo insister kaka sur makambo etali caché bayeba kaka caché molongo ezalaka combien et puis so bayebi yango baluka basala yango bémission mpo batuna sikoyo mpo nani bapesa nde makambo babartiste mosusu bakima baproduction ya bacameroun ta tokenda kobeta na nini oyo canal olympia ya cameroun bato baartiste mosusu bakenda te mpo na nini bazotala nanu ndenge leader asigné caché na ye na logement ezobalana te soki akomona neti baemilio oyo te yo nde oyebani nanu te fo bunda nanu oyebana en tout cas émission elengi tro fale kaka tokata po toza na mosala mosusu tozosala tozocontinue carnaval na biso lobi lisusu tokotambola donc lelo tokozala bongo nayebi ke bokozongo na mwa retard soki olingo osomba bien na yo kohésite te kocontacte biso okoki kozonga na plus 243 82 80 93 133 plus 243 82 80 93 133 et merci na bafan na nyonso tout ya JK TV News donc abonné nyonso ya JK TV News bagriffe des tigres balamour la bonne musique ba tigresse bafan na nyonso tout ya mbote musique ba merci na bino et ba mbote na nga na pesi bongo donc na diamant noir goma t'appartient goma na maboko pourquoi pas na pesa mbote na ngai na Toto Chemuya le professeur de Bayer na pesi mbote na nga na Junior Bireyo maître Chamokalala et c'est bon c'est molonda ino c'est bifan world
et puis ba griffe de tigre nyo surtout na pesi Christelle là kala diva li sungi pro de yeza ngakate bébé mungwande sponsor officiel et na pesi mbote na ngabongo na Jacques Mutinga ilitimba okimo kile katangé de kabinda onya rosa mama rosa sa mascara pourquoi pas na pesa mbote na honorable Gaël Boussa na tikeli bongo siko molobeli njori apesa mbote bongo siko to cette émission na biso. Ouais, ba griffe rendez-vous déjà yango wana je pense to lobby déjà nyonso to lobby wana na pesi mbote na madame na ngai mwasi na nga na palais Marie Kalanga mwana na nga Jovic aki maboko banki vie na nga bienvenue Beya les grands déclarants na yoko Anjili sans oublier Toto Shmuya Junior Birero c'est boss bambote na yo Diamant Noir les designers bambote na yo Fabrice Mande na caméra bambote dada wa taifa mama ya ba griffe bambote na yo Rachel Mande na habité sur la bourse. Merci beaucoup. Merci na ndenge bozala ki wana botika ba commentaire wana pona ba question misusu. Mbala sima misusu bokomona lisusu ngai kaka ngakati ya ba griffe na lisusu na molobeli njori. Pour mikolo na komosa na Shika TV News ya sikeye. Actualité de Kinshasa Star bambote na bino. Ciao.